Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino Image elona osenga yo chikote bango Edino Image banza sango ya Congo mbote mingi na bandeko nyonso bomisana kolanda ya bino mopanzi sango monene ya mboka na kombo ya Edino Image. Alors sima ya caméra tozabongo na yeme Gilles Vamanteka TV oboyoka na sango Gilles Vamanteka TV a sepela so ba boka ipa pamba ezalaka bien libanga eporta quelque chose aussi na vie ya moto. En tout cas phénomène libanga tokobo yango tipo esala batu po bazala batu libanga so bo yango en tout cas etalio mais ngana bike libanga so lelo bozomo na kulutu majena partout pour que tu imagines là sur bayemba na dernier coup de sifflet même sur bayemba na Nastino là sur bayemba pe na le roi de Kimaki le roi de Kimakuta pa yembiye Rivenkono ne bozomo na ke kulu tu imagines le pe bozomo ne mokimomba. Alors to solo la moi muke likambo ya ndaku ya papa Wemba oyo ezalaki bongo to yeba mingi na molokai na matonge soit disant molokai bateki yango soit disant mère Amazon na sombaki molokai soit disant balongoli yango babotoli yango so mère Amazon l'état sombi yango azobuka yango po atonga soki mise esika wana. Alors tozabona kulutu majena kwaza ndeko ya mère Amazon frère ya mère Amazon avani na papa Wemba pendant des années to solo hein plus de 30 ans plus de 30 ans bavani na papa Wemba donc ayebi sekele ya molokai ayebi sekele ya papa Wemba ayebaki sekele ya mère Amazon. Alors kulutu majena bonjour papa. Bonjour Edino Image ni na loba kaka mbote atuna ba olanda biso héros na 4 coins du monde na Edino Bilengi TV ba s'abonner ba partager to na confiance na bango po to sala o nyonso pona ko éclaircir population na biso. Alors santé ça va santé ça très bien na loba eloko ba bengi vacances na vie. Ouais. Ba Congolais belé to négligeaka yango. L'argent est nécessaire mais santé vacances est nécessaire Edino. Nous avons que nous musala er mo Congo passe. 3 jours mo na du vacances na mo bien nzoto donc na maboko to ezongi. Ça le mala moi. Na mo Congo to ezongi donc vacances est nécessaire. Alors voilà conscience to na ba Congolais bandi kona biso ba Congolais. Si. To respecte ka vacances pour comme tout so akufi bo ba poseli na bango kaka. O makambo belé. O tam sur repos comme tezanga. Alors kulutu majena soto yambi obeta na plateau na biso lelo to solo ano mwa muke lisolo ya Molokai village Molokai oyo ya fi papa Wemba na matongi soit disant bazobuka basoba teki yango bazobuka yango po basala misère mère Amazon asombaki yango malgré zaki ya village Molokai mère Amazon asombaki yango mais tu comprends était kaka mère Amazon asombaki yango babotoli yango sous mère Amazon na l'état azui yango lisusu pa tonga mise moko esika wana. Alors yo za mwana ya ndaku mais kana ko expliquer biso na lisolo yango za ndenge nini au moins to sala groupe moko kombo na yango on a tous quelque chose de papa Wemba. Donc groupe wana toza au moins plus de 30 mutasala ngo Shikito Mushashino ya président Shikito Mushashino bambo tatuna bakin donc kuna to yeba ka vérité na oya kati donc so za na groupe wana te moye ba vérité kati ezati biso bata kati ya groupe wana to yebi déjà que ndaku oyo ya Molokai batekaki yango famille etekaki yango famille ya papa etekaki yango et pas maman Amazon non batekaki yango pa ya propriétaire moko asombaki yango tango mère Amazon ayoki likambo wana po lupango ekende pa mutu mosusu te ake akopere na acheteur wana asombi yango sikoyo pa acheteur wana sikoyo biso bato ya groupe wana on a tous quelque chose de papa Wemba toyebaki vérité tout mutu bakenda koteka lopango wana bakenda kosomba lopango wana na Doli Mwaku le vainqueur tasomba lipango wana te mère Amazon bakendenge na Doli Mwaku le vainqueur kosomba lopango wana pa ya propriétaire ou asombaki acheteur asombaki na famille ya papa Wemba kwa bon Doli Mwaku bakendaki sikoyo Jina Mateta yafandaka na Suisse alekaki pena na émission ya Mami Ilela na Kinshasa a expliqué batu kenda kwa ndenge na utolo basikoyo etekamaki na un acheteur mère Amazon tanga yoki ndenge wana ake asombi lopango wana pa ya acheteur wana donc ezongi sikoyo na ezongi na maboko ya molo ya famille ya Molokai papa Wemba ezongi na maboko ya mère Amazon na bana na ye voilà donc vérité ezalaki suka wana bon lelo oyo tomoni na ba réseaux sociaux batundelinga en plus de 100 batundelinga en plus de 100
ba image wana ke bazobuka Molokai botala mer Amazon asombaki Molokai mais babuki yango leta muta kotonga wana acha soki misé soki loko nini. Est-ce que ça vrai babuka confusion totale? Oui, oui. Bazobuka ngo pourquoi? Bazobuka ngo parce que mer omoni mir wana batonga wana. Oui. Ça date depuis des 30 ans. Bazobuka ngo peut-être pour batonga misé mais bazobuka yango pour babongisa yango. Pour babongisa yango. Pour ça le zonga ka lupango ya famille. Non, eza famille mais famille ya Papa Wemba. Famille ya Papa Wemba. Papa Wemba donc na mwasi na ye na bana na ye. Si ouais ouais. Ce n'est plus famille papa ya Papa Wemba, famille baleki ya Papa Wemba, famille ba maman. Non, famille Papa Wemba na bana na ye na. Voilà. Na mwasi na ye. Récupérer ka lupango la. Récupérer lupango wana ekomi ya mère Amazon na bana na ye. Un point intérêt. Parce que famille ya papa basi bakabola ki ba droit na bango. Voilà. Donc les commandants wana je crois eza sous comme polémique était eza mère Amazon na bana na ye. Donc mère Amazon da asali ke babuka yango ba consommer lo kasika. Voilà. Yango do mère Amazon asombi yango ba buki miri wana e umeli ya trop. Moni biso na ba société na biso congolaise réflexion la raté suivi. Oui. So ba salé loko ba bosani yango. Yango o ya ngo salé zaka ka suivi. Va bongisa ba miri wana si ça je vais pas ça la mausolée. Donc, s'il te plaît, si ça va la misère, oui. Et l'autre, à l'honneur, il y a Papa Wemba. Donc, nous avons les réseaux sociaux que, comme Papa Wemba, si les autres, ce n'est pas vrai. Au biso, le gars, tout ça va proche, il y a un mot, tu es capable d'éclaircir le peuple congolais. Pour rien. Alors, quand tu m'as version, maintenant, tu comme dans le pan, il n'y a Papa Wemba. Oh, il y a ma campagne, hein? Si, si. Alors, mais quand on commet de l'absolu, tu vois qu'il va ajouter Kayango, est-ce que ils en ont vrai aussi? C'est vrai. Molokai nyo soana o lelo ke mena Amazon na sombiango et bimika na simaya ndako ma campagne na de la forêt. Donc, on a parlé au papa à Sombara de son vivant. Oui. Alors, il y a bien même tina ba émission que ndako wana ezali ya ngai na mwasi na nga na bana na ngai. Tout à fait. Mais si on te ndako selon justice congolaise, il faut un pourcentage de la famille à Mobali. La famille à Mobali. Voilà. Donc, ils ont wana maminde va négocier la famille à Mobali. Et Tekama, Ndakwana ici et Tekama. Si ko tangu Ndakwana, ils allaient au Tekama, Fachi sikoyo a boulé. Que Ndako va souvent on n'importe qui sous c'est pas bon. Ndako photo récupérer pour les monument ya Papa Wemba. Ils ont la cadre ya histoire ya musique nabiso. Si si. Tandis va aussi valoriser musique nabiso na oni, monique la rumba lelo et commis na moni Serge Kabanga zo memo moi likolo par rapport à la situation ka lupango ya vie éclairci nano hein te kama penza ndenga frère. Dans lupango wana tango maire azakote ka yango siko Fachi donc le président Félix Chilombo Tshisekedi bah aye ko boulé que so ba somi on a mutu so sala on n'importe quoi. Alors le la Papa Wemba za monument icône ya musique congolaise pe internationale. Oui. Et je sais comment faut valoriser mo. Fachi azwaki idée a solena mais non tika l'état azwanda kuana. Nous monte venir tout ça na mo so pe misé so pe makamuni mais yeba ngo que vous allez valoriser. Ba sala ba plan mo ya kitoko, c'est pas la peine ya ko bango lelo un jour au monde na miso. Voilà histoire ya Moloka ya ndako ya ma campagne bambongo wana siko ya moni ke possible opportunité mami mère Amazon akeko somba Molokai. Voilà. C'est ça. De celui qui mange est sorti les manger. Ah oui. Alors merci bande kono so boti kolanda moi petite interview yo. Alors lilobani nyoko ko tikela na bande kono so oyo bazo polémiquer sur kuteka lupango ya Molokai. Eza na moni tolobaka na lingala babamba kaka libanga na mbuma ya kotela. Donc ba polémique wana soyé biso tous déjà vacciné. To ya kaka to éclaircir peuple quoi. Voilà donc les Cambouisawana ba yango ke ndako ya ma campagne ici était comment l'état asomba yango par Fachi. Mbongo wana permettre mami mère Amazon asomba Molokai. Mais atikali bela mbongo musu c'est vrai. Bon yemo ga ibinga osala na ba travaux comme ya papa et kubunga te. Voilà les Camerounais éclaircissement na peuple congolais. Donc voilà la vérité. Voilà la vérité. Lilo ba moko pona kufela na biso ya kulutu na biso des formes tout le monde au Lobani.
Edino pour to sur cette émission te santo sur la quand même du solo nae moi li lobaka na solo na Washington grand pays à partir Allemagne na solo pe na Chirichara na Luanda na expliquer ma proposition na ngai ba bi non idango ça na quand même bien. Quelle est cette idée là? Ouais, idango ya nini? Omoni ngana fandi trou na papa Wemba, il avait des passeports comme ça. Voyage. Na ça mère Amazon, la passeport tout bomba yango. Des fois Aouti Kenya. Ouais. Azongi na Kinshasa. Voyage. So landi nani président. Hein? So landi président nani président Adios Salim. Théo pas Adios. Président orchestre na wazaka pa Montana Kamenga voilà. Ouais. Alors bien que Aoutaki Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Cameroun. Mon frère, dans l'internet, il y a des gens qui disent que oh poison, et ça on va bien hypothèse. Tant que les Salim balobaka, aucune hypothèse n'est écartée. Idée tout va appeler ça moko. Mais ce que moi je peux ajouter. Oui. Mais vu que vient toi na linga te balobaka madiwana Kofi. Oui. Mais là où tu es sur Sigo, ok, vacances ça va bien. 3 jours à Pamba. Alors que j'ai travaillé au moins 16 mois. Oui. Mais 3 jours au moins je te zongi. Bah viens toi ni Tito ya le sous poison. Donc faut pas avoir repos. Faut pas avoir repos, bah voyager les capés trotté. Et travailler dans tout en mout. Donc n'a vu que à la besoin bon mais faut pas avoir repos. Ils ont très nécessaire. Je manquer bango ba repos. Ba repos ils ont très nécessaire na mout. Merci les grands mots faut avoir repos qui coûte manger la petit conseil. Merci na kulutu sasa ngada zo ba repos ne belé hein. Si. J'ai vraiment dit qu'après avoir ba repos belé au moins to loké na musala zo mona te donc azala repos na yi. Si. Serge Kabango aussi faut avoir ba repos hein. Azwaka. Ba luka ka trop pour na ba enregistrement mais je sais que zo ba repos na yi. Merci na bande kono so boti kolanda moi petite interview yo juste éclaircissement par rapport ya Lupango ya Molokai mère Amazon à Sombango c'est vrai à Sombango et ça na mutu so à Sombango te mère Amazon da récupérer Lupango wane comment ya famille Wemba voilà na bana tout ça donc ma campagne ba teka yango Fatim da Somba hein l'état dans le cadre ministère de la culture. Merci en tout voilà. Cas Bambote na bino tout moi Bambote comme ça tout si hein Bambote na Claude Meka na États-Unis vous partager baninga bocha ba Germain Serge Ngamou na Olivier Bolia na Canada na Toronto na Bosanité Béazine à Londres Chirichara na Luanda Washington grand pays na Allemagne bon na opesa mbote na Bigantumu Bigantumu ouais na trésor tout na bango longo hein ouais bon na Rive Kono les rois de Kimakuta Aouti Chine ngape na ozela sombanga hein problème yate Aouti Chine Olia na quand même il s'est bien préparé à kotaka betide et permettre sikoyo à investir sans bon gotu na les grands motos à travailler na makambo ba enregistrement et production so tu Serge Kabango webisa OK so za na mbongo te nzembe ko bimate lui il s'est préparé à zuba mbongo na ye à mettre la sikoyo en jeu. Merci. Il s'est préparé. Merci. Voilà. Merci en tout cas, merci na Kulutu César Ngadi, merci na bon comédie à Dizondolé, merci na 5 étoiles de love, étoiles d'amour, les véritables diamants noirs de Umba, merci na Dembo Wemo, et puis Mado Chako, Mystère Siatoul, Yemoko Jiva Mantseka TV, na Sima Caméra. En tout cas, merci Nabaïna. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Tedimo la petite Nabisomi Kenyema. Ba courage jusqu'à vos alliés. Bonne année Malamuna. Tous les peuples congolais au bazo prôné paix na katia pays Nabiso. Au revoir et à la prochaine occasion toujours na Edino Bilengi TV. Vous s'abonner, vous j'aime, vous commentaire. Nous sommes à votre disposition. C'était bien votre humble Kulutu Magellan. Next time, bye. Edino yoza fin mutaleki wazate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image banza sango ya Congo.